Capage TV. Capage TV. Ba prière ba tumingi pa nzambe komi lokwa makelele anja zo banga soki nzamba yoki na pesa mapambo eloko panza église anja zo kita volume yoka na te ba zo pe kwa baba nzamba zo tuna banani wana anja zo boya koloba baba na baba donne zo banga soki papa yoki église ekobeba prière ba songe prière à trahison prière contre Dieu. Oye Bible, mais c'est la prière d'accusation. Seigneur, si tu n'as pas mokili nini, yo, tu n'as pas mokili nini. Il est temps de la plein TV. TV bima na mi surtout tande ba to bazo bouger na sima ba singo ba suda kende de sala TV bi e bima. So qui moko frauder pa muninga intercept TV relaxer comme faisons nga ordre. A prière minga kabakate. Dama ko bomba ya sala me pona mapambo lizala ukabakata na pesa ko pesa nani. Patron atasana ba million soka ninga penter ko penter ko so ba pe a penter nya mukinza patron ezaka so la shawarma te po ile biloko malonga ko taka magasin loko la biso nyos koma ya zekela mwanzambe mikolango zelika na waya yo sunga kela mwanzambe sa osenga audience OK église te o prier te mo cabine volonté o mususa ki église pa kabalobi na ta l'état état d'âme. Comment yo risqué au sambela kapete mo yokele kela mamukilima mawa ndo moni place mingi basambela kate bazo pambola makoleka bato batondi na lingomba e nzoto mena elongi na makoloti ndeni pasta makola zo contribuer na nzoto musane babombe na ba pantalon aye ko ede nzoto mazana kati ba kontaika na lera kotambola pesa ka mingi na se makola tomba na mutu kaliko makola tala nzela comment yo solo tabilamba ki te kolera kolalo kenda ko couper mudinda we toboko olati ngoko kwa afese tomba ya kotala ko bimanganga pamba ba ko kima mboko no bakanisi yaki si na libanda patola yo jolala na kikato somo na tombole toboko sukola kate 4 jours et comme le ganga condition makama bikila non somba pyjama c'est ça congolais et comme ça beti ko pongindi ndeko comme yo demi frère Capache na ba no makamba seria Kwa benga na bino kokaba o demi frère demi sœur to ami le belanga fa kwa ta pese ndambo ko tuna to za demi do za demi tu n'es pas mon frère complet o za demi maintenant azaki piaka mon frère ma sœur era juka mambongo demi frère eko bimalelo François lo baka kalo baka demi frère te eko bimalelo mukili et bela ba fond kana ko kenango voyage le kwa bona no bouki au fait ah au fait au quoi janvier au komi pia molamba ki soso décembre ezaki ebele c'est ça oya senga ki okatela ki lipapo quand ala linzala nzo économie na go abombi to comme na janvier bino boleli abandi voyage c'est ça bolole yo au 2023 c'est ça tozo kota tika waya ko betra famille ma selon dire radio aussi la pile yo nzamba. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage la gamme de beauté et Rude Beauté. C'est très normal et d'aller Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso otapembe avant batalo na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola
nazo recommander bino ba gamme ya Rite Beauté vous en a vraiment déçu. En tout cas vous là Rite Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino o ezona pona ba kento surtout zo meta c'est botala aranga bomoyi déjà ba kento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani kana Rite Beauté. Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Dans le ciel, les anges t'adorent Yahweh, les anges t'acclament Yahweh. Dans les mondes jetés, je ne savais pas la vie, ton Jésus, je t'ai enfermé. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Mayembeli Masia, Akumama, oh Mapamboli Onzambe, Akumama, Mayembeli Masia, Akumama, Ozanzambe na bomori papa na ngoko site. Mama ye yawe kumama, oh kumama ye, mama ye yawe kumama. Tokomata, 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 tokomata. Kuna na lolai, kuna na lolai. Tokobina ye longo na Yesu we, azali malamu we. Oinanga na lona yo na banzela nanga, yo sanza mboza bobo ye. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapashi. Yo poza. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozala kana bata mabe biloko bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali.
bakozwa bake kotikela yo tina porte ndako oredezo soki oyaka te kongo eningaki kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapach, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapach Télévision, merci d'avoir on soit dans Rabiso, Bosé Belé, en tout cas, pour soutenir Maman Kapachula. Babi n'a pas signé Bisengotoye, Bakaba, Oya Biso, merci. En tout cas, la pasteur John, Oya Yaki Penza, Maman Pampers, Yango. Merci Pasta, dans de la dose à la tête pour la Koumissa, mais le gros Zawana. Merci en tout cas la geste et puis la considération, la soutien. Merci d'avoir honnête pour soutenir Bisso, en tout cas, vous avez belé ou Arzeline Okoto. En tout cas, merci Repas d'amour, Fondation Calamité le 25 Tozala. Quelque part, on a pour nous coller, ça va faire en tout cas, maman Arzeline Okoto. Merci, merci Narit Beauté à soutenir Makasi, Rit Beauté. Bon, on est là comme Kongenga déjà Walé Longwe, merci Narit Beauté. Merci na Maman Kati, Bakisi Yabokoko. En tout cas, merci. Nzambe ya pambola ba oni sozo soutenir ngai liste za vraiment moulai makasi manager Costa na Kolozi en tout cas Nzambe ya pambola yo big manager na bike makambo kozala nous en espoir yo soko le bien roya ekoya merci en tout cas na manager Costa Itango fils merci na Veka kuna na Kolozi merci boza vraiment ebele bo soutenir kinga puis vous continuer à soutenir merci na Emily Dako na Australie, vous avez belé, en tout cas merci. Moi, on attend la liste des autres, on doit soutenir papa Dior, vous avez belé, merci la Binonioso, merci la Joe Mystique, donc merci en tout cas la Binonioso, Zongi Moukie. Donc, ça a levé les rideaux pour le décembre. Mingi Baba quitté, pasteur John Tomone et moi, Kalakapa, c'était le roman, par hasard, on n'a pas ça, la mission bien pour le décembre, na comprendre maintenant est-ce que c'est que dinanga bosala assemblée bolinga makasi bolinga yango makasi ko niveau diaspora na pesi bino ba merci na sentir pena ya diaspora linga biso bato ya Kinshasa partout bato nyonso na ba TikTok, Instagram bochaka biso tozala kite me bozo tcha biso bozo activer merci na ba abonné ebele ya Kapach Télévision o bazo s'abonner massivement malgré que tozala kite absence c'est remarquable mais tozongi na te mettre kozonga makasi en tout cas pasta. Joyeux Noël. Merci à trop bas. Bonne année. Bonne année, Dieu par la grâce. Ça c'est Dieu bon. Vraiment, nous avons sur le coup. Décembre, on est aussi là, Kalate année à Sika. Mita. Les hauts et les bas. Oyebi, il y a un bané Moussousou Oyo. Écoutez Bisso. Nous sommes des écoutez, nous avons tantôt permettre à quitter. Tantôt on est à Sika, tantôt nous sommes à Rosala. C'est peut-être que nous sommes à Rosala, tu reconnais que nous sommes dans la Kakinga 2022. Problème n'a pas été calculé, les amis capables. Les années passent. L'andanga bien. Ngai tina yokanga penda très bien. Encore na okala. Ko sepela Noël, bonne année, anniversaire, est autorisé. Pour ceux qui année au commis, il faut que nous s'ensemble mutabombaka ye. Soki kucho na makokite ko pesa ngo Valérie te. Mais lingango. Ndeni pasta. Na lingango pona komi. Mais na zangi makoki po mena fete zate. So na tielango motema na ko bebisa ba projet vie oyo ko sala ngana sa lobby. Ebele nazo ba no clair. Ebele ba tombokela batu na nzambe likola fete mukolo moko ko baninga ba fete ya fete te akoti nzambe rando. OK. Porko ya na ngamukili yenda penganga na ya na volonté na ye. Nigne ko sala na pesa nzambe foti na place on a senga eta changa anniversaire a bonne année tantu yemoka pekisinga na fete kitoko ubiete pona likamoka ya bisongolo. OK. Kala na mona ki mabenyo c'est ça lisuma c'est qui fait ça botutu. Na ko compagnie mabe monsieur komelanga nzambe nda permettre pas bomba ka defa ba jaloux.
Ah, pasteur. A boko se pesanga fa bango ba se pela po ba li yango nzoka nde batonga kinga mingi avana na zwa. Nde balie mutu na mboka ko velo. Na zo biso, Basombi velo, asombi velo balie. Tuna jo mystique. Balie mutu na mboka likola. Oh makamande. Yango penza pasteur. Yango velo ya kinga, ya velo nini, ya baka en tout cas. Mboka eza na ba réalité. Ndenge na yeba ki pe. Ndenge na yeba ki. No komo koko moko bazaka damisa kala na mboka. Bazali ko kaba na ba famille. Soko lienga na pesa lipambo la famille na nganyo nyonso. Kodia. Soko moko baliaki ye akaba famille babota te. Système wana ezala kaka. Akaba ngona ndenge ya kidamu. Siko biloko wana po simba. Wana ko comprendre ngona sima. Après avoir amoni oya bota to aboti ti. Ba ko landela le. Oya mutaye bisa bango pe oya komaka mukola meka ko ya voyage suka po ba traiter na malade akufela aw. Ayeba masona carton ba beta dam ya tellement ki sima. Tango wana kufa makambela ya ko koma mukolo malade ba bi fe aw. Boboto ya batu ya aba senga nde kwa mboka ba traiter yende bimisela bango fe vérité. Ndenge bozaboye. Deba yaki na atali ba keno hôpital ba yambiye. Atali ti amoni ake habitation na kufi na likambo fo. Bo moni ko bota we kangama na famille o. Ezande yaya zaka damise munene na mboka. Kale zeka soko liengo ko zandeta manga. Soko liengo ko za basafu nyonso. Balon kande to palaka. Ba pe commission ko lienga no pesa mwasi nanga. Soko lienga no pesa mwana nanga mwasi. Yesu ala ke soko lienga no pesa ko bota ba nanga nyonso. Ba beta be papa ba dama e kutu na soko ba chuna e. Très dame. Ya zaka temwenda lobi ezabo poelongwa. Boye bende ba ende boye. De ba lukela na ba église soki wapi. Nazo pesa ba schéma. Capage ezana makamusu yonanga tozo sala toza ba innocent. Ndengo expliquer nga peke moyibi ayiba kakangaraje. Yeba ngote? Yango. Biso toza ana ko loka na butu. Jamais. Na ko lakele ma. Ezana miyibi mususo kamo kotele nganga yibi yo mekise zongeli yo. Ndeni pastor. Tanga ke osimba kisa ki moyibi asaina bar poto retour zonga te. Ba yibi yo lelo ke na ngango bakele mbato ke bacho zengolo na loko. Tika boy. Mama. Mokilo ezana ba contre attaque retour base retour. Yo kufeli no yibi nga mutuka. Na bisi yo polele. O kamera te mi yibe bele balakse bango misapi ba kufa kate bazati lelo. Misuku bazonginda lisusu. Ko nginda poye bakena. Yongo na bisa yo. Mukile ezana makambu moko capable foye bango faut comprendre. Mukile tambola koloko la plan TV. Ndeni passer. TV bima na misu total ndé bato bazo bouger na sima basingo basuda kende kende sala TV bi e bima. Soki moko fraude pa muninga intercept TV relaxate comme faisons nga ordre. Ti bazakana bazakana raison. Oya tindi ko ya zuwa presque na comme ti chetala. Soki moko aziki kure kangami azoya makoleka te pe kunebe e baby. Ndenge muto aza. Ti tozala kawa tozo tambola kapage za yote oza na muto aboto ba famille. Ba kanisela o mabe meloko za na dioti na bango to yena ndenga nzambe bar poto. Ya solo wana ko pasta. Pourquoi malama mike to mona rapamba yango esala ka be fe ko le kamta prier mingi. Na mona a priera mingi akabaka te. Nzambe ko bomba ya sala me pona mapambo lizala ukabaka tata na pesa ko pesa nani. Pastor le bien ngoko. Ah biso ba schéma. Maman kabashi jana kena l'église te. Comment ça va dire makamne kenda kaka. Abonga na ete mazaka na sengolere nyonso. Moi mukena zaka oya leleta na pimi me 500. Ko pesa ça mususu ko pesa obite ko pesi. OK. Ko kabeli mutu 500 sima ke suka neti akenjo kande ko senga ya solo. Aye ko talo ko se ko na ole kanjo kaki na nzala soka leki tenda ki akwe. Yo botele me fufu. OK. Ya toni tanga kenjo ko sauver molimo mutu nzamba tali abigisi molimo. Azwa. Pastor Tikabo. Na je bisayo. Oyo to afinga ka yo soka za tike atake na ngangi ko simba te. Tikabo. Soka yo kingo original. Oyo to aza tike na yo. Amela mai. Kabela ina sengo. O pesa na susi kete ko lene salinga mawa. Ma a kota plainte ata lo badi so pesa 5 soka sa simba akende 0 soki tembe tunanga. Dans domestic boy nzanza. Attaque Gabon. Na oye biso ba schéma. Et ana makamususu mama abota muto alobeli yokanga. Et ana makamususu mama abota mwana. Jochani toya. Landanga bien. Alobeli me boko sima me mama na yeyo.
Maman botanga. Alobeni nga mabe me simbi te. Mais camarade ndoko musa alobeni nga si e simbi. Comment ya bote e simbi te obzana pembele si e simba. Liaison. Ndeko nangate ekozonga te alobelo makambo sérieux tika boy okokendo te si mama nanga fina ngetelemi wapi opeso conseil sérieux yango moni libanda ebomba ba périmètre belé koleka kati neni libanda eza lokola livraison spectacle landanga bi makambo na loba mututu o banda na 1 tina 0 tonane o banda zoba tina patron toza bikela manzana mbongo na yo nde titre moni na mukile pesi ba bénéfice mozana makambo lokola batu nyonso patron atasana ba million soka linga penta ko pente lokola zoba pe a pente nya mukinza patron ezaka na sola shawarma te po ile biloko malonga ko taka ba magasin lokola ya biso nyonso yo kanga très bien o na loba na te ni satani nzambe kibo moto ni satani ni nzambe makama mikono ate asu satate sata buso bana ekota utana ngolo le tali ye nanja nzambe to pesa ka confiance na nzambe po mutaso bomba biso nzambe asko to zote esa makama nzambe te so esa makama nzambe nto bato prier fuka mato cha maboko o esa totala ndenge to tambola na moi po komisa yo mpaka buso ba yo to mayele na ya yo donc to pesa ka pasta taka kitoko okende yunga penza olaninga kapage yo kama kama nazo peso awa 2022 yango toketi na suka to komi maintenant to comité esengole kama kasi te masu okufa na libongo baleki bambonge kakawa bakwelele awa kakawa ebela mabale kosuka kakawa Kyokanga. Ebela ba fond kana ko kenango voyage le kwa bona no buki ofe ofete. Ah ofete ko janvier ko mi pia kamolamba ki soso décembre za kebe ebele. Oya senga ki okatela ke lipapo quand ala linzala nzo économie na bo abombi. To comme na janvier bino boleli abandi voyage. C'est ça. Bolole yo. Biso ba périmètre c'est important to komi na l'air oya faut tambola komi sans d'autres ko la taxi ça ba client na ko bima te wananga ba client ba koti terrain nga pe na te kamena nzela ko tambola biso ba soute conseil gratuit maman na peso ba sérieux problème zamba pambolo pe monde entier difficulté ko tikolanda poto pona minda te minga ekoti na banzoto lelo ko se komi le ko bar poto maman na peso ba schéma miki nazolanda papa soko moni mbongo avec bima talake ke iwa intérêt ni remboursement nini na koma bongo pasta oso zo kango original makasi mukilo yo ekozaka ndenge eza mawa pa bato esila boboto na yo tielango frame kabela muto moni aza courage puis wasengi na sincérité kozaka so bikabaka ba dote lokola ba monanga ozomitia na danger boboto na yo kondima maka te pa muto ozopesa soka zwaka te kola soka musapi tika bwe pasta oh nazoba no polele kabela mutu mingi fa lobi merci soka ke soka fandi habité akabela nga beaucoup tane 4 fozo kam beaucoup tane beaucoup to senga tikete mazoke makon musupe comme etikale nyonga makanisi comme yo mo o leki mo ngate kwani baksa o ticket tama zoke nazo kamwa apesa nga déjà $5 si ko ça pesi ngai souci azokende wana déjà ti azokende sengo wana ata zongi seliote souci na yeso kendo tindika nzambe banyongo bato bakanisela ko mabe anzela accident kapache longwa ozo bombe kela mwanzambe kolo mukilinda pesa kabisa so mapamboli koma yaze kela mwanzambe mikolango zeli kana waya yosunge kela mwanzambe sa osenga audience OK église ité au prier te mo cabine volonté o mususa ki église pa kabalobi na ta l'état état d'âme comment yo risquer au sambela kapete mo kele kela mukilima mawa do moni place mingi basambela kate bazo pambola makoleka bato batondi na lingomba ba prière batu mingi pa nzambe komi lokwa makelele anja zo banga soki nzamba yoki na pesa mapambo eloko panza église anja zo kita volume yo kana te bazo pe kwa baba nzamba zo tuna banani wana anja zo boya koloba baba na baba donde zo banga soki papa yoki église ekobeba prière à basongue, prière à trahison, prière à contre Dieu. Contre Dieu. Oye Bible, mais c'est prière d'accusation. Seigneur, si tu n'as pas mokili nini, yo, tu n'as pas mokili nini. La qui s'en papa. Nazolo bano makambo eza sérieux. So ti lelo eza nebele ba réclama kana yela nini.
C'est ça. Soko lobika ke na yelani osali erreur moko grave koleka fimbo. Papa c'est un so clair. Pour participer na plan o yebite ba bengo pona bisengo ko zanga no etali moko ko seli nzambe ça c'est pas donner n'importe qui. Combien de bano yebi ba botama fa même na ba famille ba ya ba kufa. Abela teka morne. Mais yo nzamba permettre osambelite ma corrompre oti yo comme pack. Akabeli yo ba tumisusu na lo bano makambo kapasi na tela kana nu grandeur ya kolo mukilipana nga. Ba risque banzela na leka. C'est ça. Kapasi ba benga lelo mutu mena yebi nga moko bi bamba makambo na mona. Pina chambre tonda ma douce comme si ba camion voyage. C'est ça là yo. Maman. Tout le banane. Et puis nakende kopesa nzambe faute pona makambo etalinga kozanga kozwali pe talinga moko na bambeli batu na nzambe. Comment ne repesa koko ndoki oyo banda bo mwana balianga te na kimukolo bakendo lianga na lero pe na kufite na pesi bango faute. Mama bombinga Alexinga na ba danger. Na tala tilo na ko mama nda kanganga. Sko bita kwa nani akosinga na teinga na tinikinga na changenga. Nani na simbisa yenga po yo kanga kilo beza kini makamsa fa lo bango botalaka. Tokozala bazoba ti wapi. Mate ya nini bozo funi batu wa mate kaka ya accusation. Accusation ko? Maman. Guerre à tes en Ukraine. Mais moko. Bonjour. Bon mais la base. Vraiment te la bien fort. Kitoko. Bon mais la penda. Merci à toi. Merci. Au comprendre des capables. Te kitoko. Capable na jebiso makambo so yo kinga original. Vraiment. Landanga penda à la lettre. Yeba lelo bininga to sawa. Mukili ninga so kendao. Mukili so kendika ninga so ken. Mabe ko tikala ka kokola ka makasi ko volume masanga. Fufula masanga so mata. OK. Yonde yeba technique ya ko peser potambo ne kengi. C'est ça. Mususu aneti sili vide. Ane sili vide. Linzanzo to moyi na yepo yenda lingeza la bongo. Comme si les zaza. Kapash nazo biso makambo yo pa kolandanga sérieux. Eza la période eza ya yote. Okoki ko gérer ngo lokola batango Bible lobaka makamba Joseph. C'était un bonheur na c'était un malheur. Ndeni pasteur. C'était un bonheur laxiboy. Ala kibino 14 ans. C'est amuka kotinda lipamboli, c'est amuka kotinda te kozala passe. C'est obo soki bo gérer ngo tina c'est wana te. Eko bo msabino ko lelisa. Ndenge vieza. Capable toute l'opportunité de kutana kana ngo za chaque jour te. Otikala yo po ebi ko bomba ba vide na l'air exactement comme si ça ntoko za piaka. Tango kokuta wana susi et remplacer tant Joseph Zoba et Zoba tam. Zoba ko sala soka azia ke tumbo ba metele maboko pona mukolo moko. Tango kotika la piaka fanda bite capable na mona zaka prête pourquoi ko yakate. Mayele na yo ko bomba lokola ya bima Zoba oleke na sagesse. Donc moni ba kabeli lo kumunyoso. Et belé to botra ba mapamboli soko yeba kate à partir la bilela lela. C'est ça. Ko senga ka mutu bisenga sengele kate sali kambo saleli ye. Ozoko mika ba chance sino ki ndo zo dondwa. Ko ngana mitiki monelanga. Ça. Et au bureau en 2023, ça n'a rien. Yo morning na senga bisenga senga na TV. Jamais. Na yo ko ba benga. Bope ça kana za courage. Musa na biso to sala ka oya ko se personne nzamba tout ya ko pe ça. Amen. Do moninga. Tana ça ka batuke boyebi nanu te. Te ba yebite. Mama ba yebite bele ba musika. Ba yebite papa ba. Ko linga ka don ele kate. Kufa na honneur. Sala musalo mérité mutasepela capable pona boy sala boy. Capable kaka pamba à l'occasion de rien. Ça va dire ça oui. On va mettre une photo à l'occasion de quoi? Il faut le battre dans l'andaka ndengo déjà habitant. Il faut souba ça là. Pasteur. Boni ba ko beng selo ko ba to ba bimse no hôpital ya ofele ko. Et bela métier na fait nangwa. Ko mo kina ndenga passe a pesinga espace. Bi personne bi mama na moni mak na juma crédibilité pour ba capable ba jo na banane. Na komi pe moi muto. Tamino so boko dimanga te na trop boko dimanga. Comment na déborder nga na tika on sa ba pesinga. Tana nga pe tanto ko kita bombelinga lobi le la zo entraîner nga na ko tisi le ko so fa ko le kame métier. Déplace ba kweya. Ba chance. Bakabele mbongo basibisenga mbongo ngoko donda na mutuka nanda ko bapesa wayi woka mikolo ateka ngo ochola ka mutapesa au métier pesa confiance na bato kanti ko yeba na muke orosa la métier otiki ngo komi lumbila bako pesa yo zui ba ye na yo mona ka mobe fwa akota mai bato boli pine mbongo banini bapesa ka ye ateka akweya asila so yo kinga on néglige Nzambe. Maman,
nzoto osala moto amemi biso ye c'est ça oyebi leo eleba bisika moso okomi soko otali na ebandelo kokoma te eloko ekomisa o mbamba na courage na molende na nayaka nzambe sa nzambe na likambo tu kapasi okoma na objectif te aloba no polele baleki yo nanga na kipomba baleki yo nanga na métier na don yo yeba na koleka baninga isa grâce amen na ye nzoto mais na ye elongi na ye makolo te ndeni pasteur makolo azo contribuer na nzoto mais musane babombe na bapantalon aye koyede nzoto maza na kati bakontaika na lera kotambola mpe ezaka mingi na se makolo atomba na mutuka likolo makolo atala nzela nazebisa yo atambolaka na biso me tolatake kolatsa makolo milatsa sapato papa alipapa makolo asala nini nzela totambola okende okendaka don na nzoto makolo boyi tosisi nyonso zwa mikumba na tokanyi munoko tokomokende ale toke bitambo atama tokotani makolo elembi nazoya biso makombo soko nazopesa bapiste clé yango omoni soko oyoki nga nafungolo bapiste nayebisi yo eza na boyi forcé na oyo moko mikotinaka naye sikoyo kolo mokili alandelaka mutu selo ndenge yo moko milingeleli kapashe okoya na tanga te zoba iletre soki na boyi condition oyo naza nango na boyi yango soko boyi condition wana 1 talelaka batu 8% nonande tikela nzambe na courage amen po na nzela ngo okende eza nzela risque okobima ridicule bakowolola yo bakochola kaba confiance na métier pesa nzambe confiance soko mona komi na degré suka nzambe akotine pa mutu moko oyo akokela omawa na lere wana akopesa mpe ya mingi te mpo nginda akopesa oko affaire ya mai tanto monaka zwa fufu oyo olie me mpo tonda te me komisa olobi mpe biso ke na batu kokonte te talela nga na métier no ndoma na kokemba bato bazoseka ozokubaka soki okoma na mayele te nasakanaka na 5000 mingi mpo nazongezaka pasi okoa nazwi 5 nalia 2 na bomba 3 mayele bandokoti oteyami sa oyebisa bato oyo bayebi te bakoloba ye akomi na suka nakomi na suka te formation ezokende nanga eza ya challenge sodi abotolaka guerre azwaka formation na 3 personnes te ndeni ranger akenda botra pays ye moko bazaka misato tala tv komando abotra mboka nana rambo abotra nana ye moko azoki na batutu oyo bakendaka likopa bakufaka ebele ozo konte na ye na okonte na ye papapa oyo akendaka ye moko osoyinga na kufi makambo ebebi ekenge fo monana te ekenge fo boye technique de guerre pasa nakendaka nga moko otalaka na bale te oyo bazaka lisanga le groupe bapolaka match oyo bakake ngande na timi charge équipe balate capitaine avant match abetele maboko moto akosunga biso yeyo ti suka achangeaka équipe biso schéma po ataleli ya bito tu tozame te kitoko merci boumela nalela bino fo merci à tous merci à tous base t'es pas gentil pas gentil ma casse moi je suis civilisé comme moi 20 000 amai kapashi landanga bien soko yokinga base ni nazo décortiquer aw kapashi toza na lero oyo koyeba te nani alingi yo nani alingi yo te surtout na lere lipe bimaka nde okoyeba te nani aza nani et puis oremarke na lere olekaka na camouflage moto ayidaka yo te eya na bapasi mosusu na bato bayinaki yo bayoki mawa ezali mawa wana soki otunanga ya nini otuni bien mawa wana ya ndenge ke akufa noki te pasi ne eumela makochola mama naoloba no vérité okondimanga lelo te soko ondiminga que Dieu vous bénisse okondimanga lelo te mama bakoteyo te bakosuki soka mfutema blocage talela nzambe to chasser eza na makambo mosusu sagesse nde kata bato nyonso nzambe apona na bible basala miracle te me bakenda sango Joseph abikisa naye na maladi nakomanga na bible koleka moto asekisi ebembe bateya yoyo sagesse esala
nazebisa yo Daniel miracle ni asalaka achasaka nani Daniel abengana mutute na mayela asalaka apanda sunga pays basa nazebisa makambo sérieux oya miracle sagesse yana batu musuba yana mukili nzamba boma bango loka ba piakel mapimba mo makambo lokumu misala ozomona ezotambola bamva mate mutu bakotonga ngo bango ba epo pesa mbongo yango moni capage na pesa conseil ki total makao to lingami na batu nyonso edi na yonanga eyaka pa mutu abonga te oya yoka to la pete côté ne sengola na capage na pasa John te bozwa na monya tango to kozwa mai biso kanzo ka patron te quel généré e belé balanda biso ba lekambo ba pesa ta 100 francs te batiraka na kokama na koseka basoka maele kokumisa ganga na landa bino 00 fungola je rien faut tiper a été kolom ki la pimele ya pesa parce que pesa ko za danger ana compte bato alinga maten na pesa na ko décortiquer makambu 1000 kolenga kalipambo le libanda to sozo kombo tika boy pasta amai na lo bano nini na zo te ale lo compliqué mais original si nzamba pamba chasser mbemba okokutana na muto yo aza penda omoni ke so kutana lobiko ye batu miso asango so kutana pe apesi meta kutana yo gentillesse amunoko na maboko elo kote ayineli yo nini na leke na mbongo na nyoso pourquoi kaka ye oyina masa motif mena maloba bobotu bokutana alobelo bien nini epekisa peso mai mena makamba pa pamba pese ebele ozo sorti pa na yo rika mban mutabe ko betelo lisola peso ko kende te ako bloquer après caution na yeba kite total mbalasi ya sima akangi mokilo yo basta ofongola kanga pe na oye biso makambo apete kapage okolinga mana munoko na action te kati molili okondimenga lelo te soko moni mutu azo raisonner na mai pire mutu nzambe nda touché même na tango bible salama ce n'est pas n'importe quel bateau na bible nzambe atia baida on a batutu OK et puis vrai mutu azaka na azabila lela te nazongela keloko kapage na tozo ba otali sa papa sa robetera te kwa kelelo okokaba grâce na ona bato soko sili tikala ozaki na bango ba ko rembourser yo c'est ça kingando a reconnaître te so na koma lelo be grâce à kapage loko azana fait ma et puis ako pesa ko beta mbunda te akobomba lisolo kutu na soni lokumu na pourquoi kiti yenda cette auto elle fera sa leader on comprend jamais na comment mutu apesi ke peme akwete na pesi ye fo mutu so kutana batabo yango moni nzamba pekisa ka pa danger ya a privé yo ba bazaka ndenge na bango tiki bango so ko moni ka mutu ameki bana ngai kolela lelo kwa soso na lo bano vérité ko ina été ko boya été abafoué ni na ye abafoué grâce okomi na sama kolo abatu kapage o ayambio na fête ata za voir soko yo fait na kiti na minda ba tchena bakaba biloko te ko bimazoba volonté na ende ko sa ke bo c'est la fête ya soloko lokumu na mayebi mate libando ko somba sans casier le roi français na kiti faut c'est la masanga fête le roi tindi bakabola to bimizo zoba ya moko mabe opera compliqué Matia kando sote ibe to meminga ngambo tala boy okuta na makamba boy boniko kapage so ngo kende tala parcours anzelo leka ya solo challenger ya rien na ko CDT kende la piclé oko kama sikoke so ba ngo za faillite oyo yebi esala ko za kana yangonde babangelaka yo so ngo cede nani c'est ça ba ko yelo ni ko influence na oyo za déjà c'est ça pasta ero zaki na lero ko leleleka lero don e fandi métier c'est ça grand joueur qui na sur na terrain te mouvement ka bi boniko olera mouvement o comme lera to s'entraîner te ye faut que ça équipe ko pour la capacité sango seta et tambola so lengani on est adversaire côté maloka na terrain adversaire faut ko mayanga ya ye lisusu oza m'informe parce que kango 5 joueurs babi ke talent salaka alors so lengani boniko capacité na peso positif comme pera suka mbula zala ezana sengwe ko leka kimi ozoka te na voie normale amen et ane loko ko pile o te soki moko CDT tous les mutana mukili nzamba tiele coffre frère moteme koka libala babole zanga tine kolisa bana mena mbonga malonga te c'est ça comment to mona bango pamba me bazoko na bana banuni
tata somi ndako te matike bana flexion bana banuni moi si pas bi mobala solo yo mais laisse na musapi ala tate boniko bateya yo bateya o bateya oso kende pamba mama longole komisa miso aveugle aveugle ata misumbela ko kana ni sona moni nani molile le kamisa quand tu as sumbi na ndako ntoka ndeli ba libanda boseka te est-ce que ba bile na koseka elo côté alors taka fega leka l'accès musapika sumbaki libanda amoni yo awana soni elongine telema tout droit comme aveugle c'est ça osengala na sumbaki na moni bino te na koyeba na nani ok isuka challenge totala c'est ça batika na ba parents bana ba bokola na bano makambo yo eloko wana komi makasi pasta batu bakomi bilela lela batu bakomi agité batu bakomi baso bapasi bakokende te ba métier ezali kopesa bango lipa baboya or ba métier onga na yeba kopesa na lipa kapasi okanga te ba métier o classe ya nango ekota mbuteyage na monde makasi mais ba métier ya damu na ifa bayaka nango fa classe ya yango to sala batu ba vivre. Est-ce que pour ça qui porteur ba côté lango classe jamais au côté coudre même 5 kg jamais alors est-ce que ko ça bilanga eza classe jamais ko ça la boîte ba kopo ko suka mitu ko ba moto eza ba kopo nzamba oye ya va ko kala ba sukola ba taba sukola ba ngombe jardin des na bisi yo Adam na ko timbela pourquoi Adam zeko tika Eva malgré tout les aka bien mo bala zeka ko ndo matiti et puis tant que la faire na matiti faire na zo silika po les aki sans faute fleur ba tsenga na ya wolongo lingani nini na ça va comprendre tala na jabi ça polele au lobby pena au lobby pena merci vraiment merci ndé ba ko tu rapport merci à toi nzamba pambola merci kapashi na joka biso kanga très bien lelo tozolo ba nini ko sala ngai na komisanga paka sana leka na témoignage munoko abatu ke baidanga trop à moins que offre na ngai zonte la ngai remboursement de no betela bango sikoya tanto bayoka kama be ato zo kende église ozo kama pété na to suka be église bazo prier mingi mais lipamboli ezate comme si nzamba kangi mapamboli fongola fongola pena rien ba pagano bazo kende église mais bazo tonga ko pambola malere nyonso au contraire nini loi de la nature neni pasta très bien loi de la nature bakisi ebandi boyoka même na bandeke bayebaka bandeke mvua mana babola mezala moko ndeni pasta très bien batriation na olula tala nzete omona nzete musute bazala 8 na bazala 8 ndeke musa so bakena za mwasi ya ndeke oyo me to bandeke babola bamvua maba bango bango to likola ya nzete etongeleli azala ndeke wana alingaki libala nezala ya matériau durable azokende kozwa nzete wana musika po ya kotonga ndako bamemaka moko ndeke mosusu ya fainéantisme ayo alingika ndako nezala bongo asuka pembeni azwika nzete oyo atoki esali mwa 1 mois ekauki mopepe ye ekwei donc epona commune ya érosion mwa mvula ndako ecoli oyo akende akoluka penda musika ya kotongatonga omona be matériau durable ti bazaka na quartier bandeke balukaka patron yazala yeyo si pona mtsoma kama mike mwasi ndeke pa zo bima libana ngele kia baninga na mbongo pe bango tuli kolaza yazala na mona kango penza yo kama na loba ndeke msusu seke ndako na bango propre mama na jabi soba sekiyo yango pena tala na ala bana makambo original soko yo kinga pona so pasi calcule bandi po banyama bazana melo kwa biso bato bazanga nde makama molimo na tu mais na vanda na tala ndeke saka makama lokwa mutu ndeke mutu ya mwati soko zana zala tako linga tocha eze zemi na mona na tingala ko kama ngabi ndeke connaissance mama na oloba na original na mona pe kaka na documentaire nyama moko atambolaka boye soki aza na mobali na ye mobali na bimi na mwasi mosusu ye mpe libala ekufi ndeke abomi libala amoni mobali ne na mbanda me balata pe tete zuwa ya nini bandeke kapash na oloba na makambo yokanga nazolanda mpenza soki nazongi sikoyo na kote toza awa toza nazodeveloppe 2022 kala te ezosila oyo
ayebi ke abetaka cop azaka na 100 francs sepelisa yo kapati soko zwa kokomi komona clair sepelisa nzoto chaque jour ozo vivre na nazoloba awa soko za nango vivre lokwa lobe kokufa nayebi sio très bien soki kolata lata kolia lia sakana na oyo eza nango mpo yo nde motoki nyonso obimisela mbongo essaye de kopesa nzoto esenge ekimisaka bamaladi na bastress kozalaka te azozwa azobatamaka po alia kobanga bato nanina obombela nini koma yo ozolata bilamba kitoko lera kolala okenda kokupe mudinda oyo etoboko olati ngoko kweya afese ntongo baya kotala kobima nganga pamba bakokima mbongo no bakanisi ya kisi na libanda patola yo ozolalaka na kikato somona tombole etoboko osukolaka te 4 jours ekomi lokola condition makambo bikila non somba pyjama c'est ça congolais mama tala makambo mama nazolobela makambo soko yoki ngo original tala omoni vi bozomema vi mabe dignité batikela yango mutu te dignité etikelaka na mutu libela kapasi nazongelaka na kozanga mbongo me famille na bato ya quartier bakopianga valeur yeba kogarde nayebi bapapa oyo babima sa mbongo me ndako na ye batu basomba batage bapesaki valeur likambo soki ye na quartier babengaki kata makambo mpo kidoyen eleka kidoyen na ye yani atanga pete tata ayebi dignité kopesa ndoto raison atambolaka na bafamille te mpo asambwisa bana na ye na ye azaka bilela lela te kozanga na vema kota banki lambert na mosala akozongisa malembe akolisa bana batata masi na ye banoko ndira moto asalaka na mbongo malonga tala batitre leka nogeira onatra bakompani moko ya rara me abokola bana bandeko likambo ya voyage mpo asangisa kota likele basaba ye bana atinda mwasi bana voyage koma mabala kala bapapa na mama ezangaka pete me batama lokola so biso bana tokoli me toyebi te tomonaka papa ondire bome koma lelo bato bazosala bambongo na français me mabala des hommes koma lelo mwana mobala akomi na 25 atie mwasi 6e sa okoka charge bandi kofinga na mama bota mwasi kuta pesi mwasi ofele c'est ça Congo c'est ça classe ye ekotisi désordre ya makasi classe nde ebebisi autorité ya kibomoto tozalaka nango kala classe efalisisela tout nazoya biso vérité ete de kotanga mingi bakomopesa nzambe foti comme ça sanga mokili mabe or boye kokuta mokili bongo bokorige nzambe c'est ça batolisi bantene ebele na mapata mvula komo kobeta mikolo nyonso ekenda koluka nini bichacha na kala tozalaka cousin cousine neve tozalaka biso oyebi yango unique bazokwesa bino bien bokotuna salaire atata te era fubiso kebeli bazotyela bino santi ke totondi oyo santi ke bosombi bilamba ya bino nyonso oyo alati ya oyo buko lopango boyebi te soki ezaka wapi epi ntango ozokolo oyebi te ke boya balocataire to bakolo lopango nayebango te nakoyebaka lelo oyebi te ke toya balocataire to bakolo lopango bayeli pa yaka te nde papa na mama bapesanaka mbongo boyebi te biloko akende machine soko ozongisomba masanga bebonikisa lelo tour na bango lelo tour na biso bango nde bakokomba yimita kotanda mbetu makambo ekenda wapi lelo oyo bochangea classe ekoti mingi développe me ye makambo ebeba ekomi soko obeti kopo ngindi ndeko komi yo demi frère kapashi nawe bano makambo seria po abengana bino kokaba o demi frère demi sœur to ami lobele ngo avant po atapesi yo ndambo kotuna to za demi dozwa demi tu n'es pas mon frère complet oza demi maintenant azaki piaka mon frère ma sœur era zuka mambongo demi frère eko bimalelo français lobaka kala lobaka demi frère te eko bimalelo mukili parti pris pona kochola biso babolole balumbila yango nateyaka mingi bao bazanga boyokanga kotalelaka bato to kodiko avant nzambe ya kosala okobima lumbila ya boyi okotikala zoba ya bafamille ya libela okobengamaka na bafeti na ntongo lokola likambo ketanda batiti lere bato bakotonda su batelemisio na mwana moke opesi mpe mutu moko kiti soki otali mwana moke lokola betaka bakopa azwaka 1000 francs balekipepese valeur koleka yo feti yo bato batondi place kolala mama feti bakobengisa yo oke na feti ser na wana loko kenda kotala pesa ko fufu mwana ne ya neva bandi kolela ayoki ye pesa ko bondela eza te na so na ko simisa loko atouche o bali te na mwana alala akolala na kotanda ye wapi toza na side de fête mwana pe ko ningana kana makela muziki na ko bomba ye wapi o mwana ka irigi dudu okomi kizengi moza yana bango nyonso komi zomba okomi contrôler loko ya bisi
baninga balie kolia te ozela suka place que na temage na tongo biloko fete na leki te pona teki na mwana nani te mwana seki ngana tungisaki fort ozomona ngo palmarès ou bien dénigrement mama mboka mama tala kabanya ala bana tala namona yo nanga babola toki malikambo yo koma kilo kozanga soki eleki yo bayebi na famille kozaka bitambola tambola mwasi na yo soki akeka na fete na honnêtement madame mwasi nanga kende famille eza na fete yo tout apondu onde bandomona ye bazokamwa alingi Johnny ndenge nini tala bambote ye yo tengo mwasi ya Johnny mama pesa nanga mbote donc bazokamwa lauréate donc bolole oyo lumbi la olingi ye yo kasa kwa ba okubi yazo kasa ko ne pesa mkongo mama ye yo te yo kaka yo nana batuni likambo saka te oza mwasi makasi oza mwasi c'est qui fait oko kabashi nini to moni te nazo ko bisa yo ye pe kuna ka famille no ba yambinga bien ba kamwe onde mingi ozo vive na fantôme mutalukaka te akanga maboko 1100 francs alelaka biso banzalawa akoya kotala biso tongo atieli biso bana mateka ti pokwa mais yo ozozela ye oza na patience koleka eve oza na batitre moko honorifique yango moninga jamais fome nasala kopo na kozela 100 francs à raison kia kozelaka ndeko na bapromesse ya prophétie eya na baprésentation mosusu ndeko na présente pa mwasi osili valeur libela akende mokolo yo ya aza te eyambeli nani azawa obalikele kiti me ndeko ya mobali mwasi azomona naloba no vérité ndeko ya mobali me mwasi na ye naloba no polele omoni bino basi bozaka bavictime ya pamba mibali nde bayebi kopresentaka bino te devant bafamille ya mwasi mpo bavalorize famille na ye elobeli ya mobali devant mwasi mpo bandeko nanga soki aye modele na kopresente pa mwasi nde valeur oyo ya kotika na nsima ta naza te babomaka nzoto mpo na koyambe na secret omelaka nini bopesa kiti papaleki aye bodi lopesa mbote botiele ma ya fufu express lokwa cortège ya président bokitisa nyonso bochange ma ya fufu ekoma ya non ya noko ndenge mobali ayambelelaki yo bafamille mingi togangela basi mwasi naza mabe ye te mobali asalelo faux propagande ndeko na moko propre bokola naenda bebiselo dossier na oloba original pa kobo etali ye soki mwasi ya ndeko na ngai yambinga mabe natalaka ye te ndeko na nga apwatinga pa mwasi oyebanga te tokutana te babali okobala apart na feti to feti te koma na yembala moko oyo bango mankenga okiti mpe eza nanu te totorsione nanu zela mokie bongo to mpe sokito nde na kosenga nyongo ya mapa otelemi mpe ti pendant 30 minutes mosusu okomona lupango ezanga clôture bapesi yo kiti osanti konongo moko ebeba bakotinda oluka miri te okende ofanya na mpo mona miri ntina kota bavoisin oswana na bango na mosika lokola voyage po kiti wana soki otya na nsima miri te soki ofandi okokweya nao bano makambo mike biloko soki ozomona yango kapashe oza dénigré naoloba no clair siko fo pesa vi nao valeur eya na eyambeli mosusu bazokosa kosekisa yo me bationi baplace osanti ke tozomona opamba mama naoloba no clair oyo naoloba soki nga devie kowelela kobakama ndeko te lokola yo nde ozoforce okobima na défaite yo ndoke na constatation ya bien ke ozopanza bango sango na ndenge malamu nakende pa ndeko na nga kuta sese fete kuta tutsenga pondu zoka nde kuna ridiki okoyeba sikoyo ezalaka vrai danger mokolo ya fete ya malonga boye bolambi ere kokabola babombi bino na nsima bakeluwe bato misusu baya kokabola biloko yo moto nyokomaki na kolamba otalaka fete sikoyo na nsima ndako tandi banani mpe baye fete yango botala ye pa ye na feti mais yo bomaki nzoto na kolamba koma na miso ya bato babombi yo moza mwasi ya ndeko akolo fete oye nsima na nini wapenda iye okotikala kana batomson ezikazika oyo baboyeke na fete yo ndo kongoli yo molambi okena batomson ezikazika bamakemba ezikaki mingi bamoni soko tyango bakobebisa fete yo bakino kana soko balingi yo nakendaki na biloko ya kozikazika mama ofandaki na lumière yo fete ezosalema ezotalaka na nsima so balingi boleka esonga boye
so ba bengo po batuno oche pilipili wapi yele tala batu mama yaka na maboko yaka na bassin ko sala bote pour ça ki boy mais ozo kabola bakanto wa yimda kaboli ko talo kumu ba cheba timisu ba louer ba fi wana yazo kabola jonga ne molanda zana sima so ba kenda kutuna likambo esimbite tango chaki ocheba nini wapi bo bergine tike kiap yango bergine talaka na sena mo pandi wana na bombi wana molambi beto chemungu wana kuiso bike ba payo balinga yango te onuka toko bongisa feti museko ya zoba abetan ki na tongo na biloko beba feti mobile nanga famille na bango somo ozoko mikotsa na makasi nde na yebisa mada biloko na lingite toza na pauvreté toza la l'aise to compter na bato ba kopesa biso valeur dignité mu toza na mbongo te okoza na ba million moza sans valeur okoza na loko te kilo eza yango moninga na terre ba congolais bolongo la complexe ko banga ka ba titre surtout biso ko ya mukili to ka biso tu mitakala mutaka na mbongo te o tout okutaka na mukili za théâtre ya vie o nyonso to longwa ka to kenda peka ndenge to yaka yango monika page koza na complexe ya mutu te mais c'est plein na ba linga kopi na yo o linga manquer zonk c'est na tout kandongo lobi na sala ba jeune biso soko yo kingo original na sala ba jeune ti on do solliciter nga soko yebinga na likambo moninga avant mona nga seka na lekina ba place pesinga de ma koyana lo yengete o décourager ba poninga garder ya ma penalty c'est ça c'est pas de n'importe qui c'est ça parce que belé ba ka fallait roter de place nzamba talaka o mi choli na choli yo remarquez baba la mingi na ko senga zonga o moninga talanda so landa bango un mo akufaki tala bi senga bakufa ka trop yango yaki wa mardi soki na yebaki asengenga kutu dimanche asenga susu lundi passé nayebaki kaka nzambe na nga nzoka kosenga suka ngo bolole bilela bakendaka mbangu nzambe atalaka bokomi unité bokende bamisu baya irresponsable na kabelo nzoto rokonte nango konte na batu longwa tala oyo akembaka soki alelaka te aumelaka olobaki te mpo nani ke ekomi boye nabengame bayokaki te tala pete suka ata bayede te akufaka te akonte na nzambe na ye sanki nsima na de umeli mabi abiki bilelalela zwi edi mada adae bino sozokanga kolisa mutu makasi basta kapage kokoma na objectif oza mbamba sinon te oroboka marchandise mama naopesa conseil sérieux toi na l'air oyo lamuka zongisa pende esprit kotambola na nzoto na confiance na nzoto te tambolaka na nzoto ozala libanda ya nzoto ndeni pasta makambo oyo ondiringa sala boye tambolaka lokola moto azokende oluka elamba na ville na ntongo alamukisa alia mpo aza concertation mbela elamba soki azokende na mutu ye ayokaka nzala te soki asombi elamba te okokoma ti 15 heures susika na pona elamba ntango osombi elamba te nzala eza te or ere wana ntongo ti 15 heures olete na nzoto foka nzala komanga na kati na nga me naoki nzala te me naza na nga esprit eza likolo par rapport à nzoto ere kosomba sikomona conseil naoki nzala ye tolia yoka siko lokoso wana bandakala kutu nayokaki mpe yango mpo oyoka makambo nazobisa yo koma na niveau yo tambusa yo place oyo bato wamona te pesa ngo raison omonaka mpe makambo ya bible te fille wana azali na problème batunende abi sava me kuna eyindi ake na sava songa besava esimbi oyo akenda na kolela suka na perte omonaka meme nzambe abani esalamela ndenge okanisi okokoma mutu selo baide komini na quartier kosalanga te nakozala na quartier ase natanga te me vi na ngai nakomema ngo likolo selo makanti ti nzoto kolanda ekomi eloko ezoboma yo nde omipesi de fait avalere ekoka obangi varesa baninga nzongo na makolo bayebi bale te etalika nde badendi na terrain aussi somme faut jouer
biso banga te toke terrain coupe kokende wapi ba challenger c'est ça nani akina nani c'est ça yo nani nanga tokokota 2023 mama tokokota ngo pe na nanga bien pe ya tembe na ba gender bere susu nazo pesa ba piste obina papa cheleke la kangai ba John kotana na comprendre ki te kanda ba tu ba okende église ya moni nzambe l'église azo salaka te prière na bango ya kwa kize tala muninga yo prière na komi ka tala muninga okoloba te ke ngali kam nanga eza wapi na komi wapi yo ka tala muninga tala quartier to vandi ya baninga esali betala ngai tala bana na ngai tala non bana accusation salela mona tinga nako sambela te pona kobonga jamais parce que sona sai pira ko sembela na bonga na tali anja ko kitsa volume na prière na nzamba ko kwa baba zo prier ndeni pastor yo kanga bien na sambela bongo te te ko sambela bongo te na bumba soko sambela pona nginda fokop yo kanga lelo soko sambeli bongo ko comme nzambe magicien mageto za magicien akendo boto la nani pa ko peso brisque to ko mabe nzamba salela kande talent oyebi na don OK yo senga nzambe longue vie po yebi nani osolisa keta za mutu mabe oyebi te nani bokuta na kanena kidiba ko cholo faire na poison to na prière wana nde toka linga yo mona ko pese mabibi alala na likamana toka linga sala mona mukolo mvule beto si batute mo vitaki bango osoyi ba yaki na boboto na linga ko dai nzamba tini mvule bandi tongo yo kame biloko na nge bebi prophète mvule bebi sinto kande infiltra linga ki aya amen makamse ko makabajo ki no tala mutu be pineto bogo sa tu pineto boki comment ngana kene médicament se mbongo na bebi si 3 fois bangai ba peso mbongo mena danger et pe qui so zongi na ko la lokwa de fait menzo kanza ba pesi raison pas pro à protéger comme te abo yo zango wa na te original o ba l'air moko ke na so peso ba piste clé ko kanisa te tu ba betelo maboko ba na confesse boboto na yo mingi bazana poso la comment na zana ndeko mwasi lokola ekuta leke na kotanga makomi na niveau yo te abenga sala don matindika mabe on a pas une bandeli sale là yo bina bato ko peso confiance c'est ça olengani pourquoi ba idote na lero lelaka c'est ça boniko keba na ndeko saka pia kana famille saka na mbonga boya ko aider era mono macho komi muto ya kana fula yo ko kende te anga profiter na makambo zwa yo moka ko saka ye mutape apesi akolata lokumu no ya suka pamba lobaka ndeko pia kite tika baleki bazebele pesa ba ngonga sina moni lipa yangoko ngona ko poya na ko benga yo mele ko na zui zala l'air na zaka na ngote ezaki trop tard singa ba ya sima pako kota na makambo zo kala akosa yem tapesi to ebi ko sambela te ba pesi o za kana so ka pesi agenda ko do ba ko ndimela to ko loba akoloba teke na pesi $100 loko beba ke mfama na batu misu sa lembisa motema pera ba 10000 loko la moni ko pesi 100 loko bebi ya pesa ka ba 10000 njoka pesi no motema mabe apesi pa botolo lokumu po ba kanse mta pesa onyo nyonso tomoni ngate sozo kanga technicien de guerre yangoko pasta kapasi kanse kapasi mutu apesa ki apesi oboye yanganiti c'est ça loko yambaki ye apesi ombota likasu oyambi na sengo omemi be anga dondo ani simbongo ane uti na kingandi wa kingandi te travaux musana ngande salinga na sala na bato on a ce biso original et comme la batutu diaka muto ki pesa ngo raison keba na lero zakine loko te obandi ko zwa lipa baye boto aider te baye daka muto asa na rien pas force ko mat o asa komi na ngo ko aider na nini comment na le pondu sa musinilaire na tondi belinga soso na chango wapi et c'est tondi pesa ba voisin kabela ba voisin fois pamba mana bana c'est ça so kama na lo bawa en tout cas zo kana na biso maka na lobi na yo to lia pete renforcer ya makasi o ça bar poto ya tembe soko yo kinga fin base o ya linga ote bobo ya ete tala kene kenge kapash okundimanga lelo ti amen bako luko depuis 2003 ba rupa ti 2022 ba kosa boboto ba créer ba don po fungolo motema tango cede kimbi kake la to zuye omoni bon danger monsieur comme là ba tuna simadon makasi ero moni do yo zo kumisa ke ya ben na convaincre yo na semutema na convaincre bango penda tironde ba pesi ndonde ba bomi yo yango penza pasta lingaka na faillite zo aide mutasolo ye na faillite ba yete bonheur ye baya ani ba profiter ba bala ni sepe maloko bango nde basali nyonso boni
okomi likolo ya 1000 okobebisa 100 000 akala Maman va donner ça bon temps encore là. Keba koluka 50 ozana 500 000 oto ba ko datenza kuliko alikelele eloko pene sala nga force yango wana tango na je biso ba piste clé soko yokinga original capable tailler solisa ba tutu na boboto mais keba ne kenge vivra pena un esprit à solitaire dans le bas nganga moko léopard vivra solitaire na vivra ko le kaba lion ba lion batambola ka groupe balala kanzala léopard akendaka yemo malala nzana pasi ayebi tout la technique ya kanzala léopard zakana souci ani abetaka mutu lisolo te mutu kotonga epe azate surtout ça kolo yeye mutu ayebi te so faut fungola la porte comme yo jeune garçon qui ça c'est ça na pia kotambola ba pesa ote okomi na mwa cop ozobeta cop olozo mbongo musi soko yibite pesa madame ateka ozondimaka susu mwasi okomi na mwana moko tambola ko sundu ba famille po sengera ba $10 c'est ça ko ko lesa mwana obinde bazo pesa na sengo tote c'est ça mbongo musi ba ko pesa okinzo na sima tkali ko tonga tonke mwana lebe malade ba e bandi mbongo ngo sili susu mwana nga ba sai malade te ko malade nini batu bakabelo mbongo ya mabe ya kisite mekoloba kapashi eza na mbongo musole na mwasi libale kotirando sika bwe pasta oye na soso bakabelo na famille na nani balambi mba bopanzani epesi makambo comme lokwa alola nde badekuvaki satan sanya tokomi mitakala kalo bola teki bilamba te boyebaki te nde soso bapaya bolemi sefungami lokwa na lola ngwi libalo eza ngai te fo na boya njonga nde molimo ekotala makambo eza mateya moko mabele lo mabe nazwa bisa yo yamba bado mais c'est fort mama pasta okosite moi qui yo bozo tamba ko kamfutema pe mfutema memanga mona Kongo ya pamba mama amfutema lelaka mikumba Kongo etalinga na nini amfutema tambola kalo kwa kanzela nzela na nzela bamfutema na makamba Kongo etalinga te botu na batu nyonso mikumba eza ya bango babambelinga likambu ya nini batuna na kate wana siko mvute magabo ya solo pendo kanga bango te ye moko botala mboka boye na ko kanga na nani bango moko ba mi kanga saba kanga pasta pema to yes en tout cas makambweza ebele oyoki makamto solo il y a de original na 60 ans on comprendre technologie avancée tu l'as peut-être satiré autre bakaba piste clé parce que eloko lobi wana eza makasi biloko moso yena na ndako bato bafungwa balemi se fungwa mbongo mosusu ozwi ya mama okesomela oyena na ndako mi se fungwa olikamu nini nazali ninyao indi lole bebi folia bambuma fungama miso tala mbuma bayako pesa na sata mi se fu efungami lole koti desordre mama biyamba yambo yaomoninga tika mutoki nange pesa lipa bakasi oyo kokabela wana nzela mosala kumisi wana bien ekangi deja nzela so moto abika kapashe mpona deja bar poto mpona omoni ndenge deja fefe agree yo na mateya na koseka na ndenge ozalaka nalandau mingi nayoka namoni bar poto keba sa motif pona eza te nazala boyokanga boya te nde ndengeni bobimeninga piske ya nini na postile na kosenga wapi po boya oniko mama makambo na aloba lelo compliqué makambo abe po oyoka po ezaka challenger yela bachalenge oyo naoloba bao bayembi baoloba makambo ya série bambiaka mama naoloba no bampaka bacomprendre nayebi bambiaka nde bayebi loi ya kopesa vie raison loi ya leadership ki leadership eza kaka na nini te mpo ozala jogo kaka na match ya stade te même na match ya quartier na quartier match ya bapoto mike tokozinga total jogo yeyo nde bato bayebi mbongo fesha mabe aoyi biso makambo ya verité eloko nde namoni na bacongolais facilité yokomoni bacongolais bayibi bango bamayele bayibi bango bachance bayibi succès a partir ya kofele likambo osali na motu teka pesa omoni moto atelemi pesa oza na mwa 1000 francs kosomba lipolia tozokono osenga motu oyebi place azwaka pourquoi koyebana comme si batuka lokola neti bosengasenga est ce que nyonso koyebana euti na nzambe nayebi te motu nyonso tuka eutaka na nzambe
makambo mosusu ekomi kosenga mosusu bato eza su ya famille te kosenga ekomi partout omoni bafacilité okaba vie kana na toloba olia ya nani na modeli nini ebebiselo makambo mwana zaka maele na kasi maele si esila to ce qui m'indique fongolinga miso maman na biso ba piste sérieux matin ya bonne église oyoka ngote jamais ko eza tolia pete base retourner 2022 aussi la carte 2023 tout le monde azo kota koma maele tambusa vile lokola kechi sa ba client na kobima te ba client ba koti nzela karebi ebimi sensi mabe ba pamba ezate au 2023 c'est ça tozo kota tika waya waya ko betra famille masolo ndire radio aussi la pile yo nzamba pasta bana barebe na j'ai mis ça aussi la pile yo tu comment kaka le ba suka quel objectif akoya makambu gauche droite yango ni fufu tike suppose otimaka botelema ya fufu soki totama ya fufu atomboki loko oseyan awa badotonga na bato atikaki na ndako mama oyeli nini bacelo kafe nini bato akosenga basilaka sujet te bamema bana sa balemba lokola libende na nsima ndako kuko kotanga te lelo oyo nano akoli atangi boza makambo mabeba bozanga oyo pema nzambe apambola tolela bino pema okompanda yango baza makambo ebele namoni batango bana nana mokota mile na quartier na wapi sopo okeyo okatinga o makambo na bombi na ko biso sima bongo nyanga ko bisanga sima likambo ngo eza nini na intérêt na nga nini mboko oyo omoni Congo basi Congo eza touché makasi touché omoni Congo na délivrance ko kwea Congo eza touché bato ebele fo batala bango pa mitu ndre babungi badiote changer nzela kota condensateur ke na audio ozomona mutakoi na age me makambo lokola mutu ebouge oke po hôpital te bakati o vene ngo na nani réservé ezotika na nzela ko ezosopa na kati ya motema makambo eza na monde oyo atika nzambe apambola kitoko tolela bino fort vraiment oyo eza kala te bokozwa susu oyo etikali toana makambo ebele o basije moko tobombi mikolo oyo ka yango nde totomboki nango babombi ya boye o soko oyoki moko senti nde boye mbala moko eza batutuka te kotutuka na nini avo ya mokili otutukaki ava baya na batutuka oyo otutuka ongo otutukela nani nazomona clarité ozomona clarité na age oyo soko tambe kisasa partout obunga te pona ulukelo oli pando eba te Congo natalaka bato mama na matia naza nango ebele na okosa ote yango nde base vraiment po boyoki na boyoki te nzambe apambola botikala malamu vraiment kapashi yeyo tokutani susu nzambe apambola bato tu bazalaka wa normal te kokwea osololi openda challenge vraiment tolela bino tu fort Pati Luka merci Guillermo nous menangola batika yo bango tout vraiment ndeko Pati Luka merci à trop Marco Loco Bas Eric Manzaka Pambote Bele Pape Manuel vraiment quand tout ça là tolela bino tu fort otu bazali ba motard banani donc tolela bino fort de ko beza Bele zamba pambola mbalasima merci Joe Mystique, merci d'abord on se balade. Joe Mystique écoute Oumela. Doyen. Bas, doyen des doyens. Après pas so fecha. Yo yebi. Après bloko fecha. Kando seloni. Il faut na moi et loko. C'est bon. Merci en tout cas on se balade biso. Merci na famille, merci na on se balade biso, merci na Djogo la biso Chancel Bemba. Merci na Emilita Koboza et Belé papa de Boza et Belé pena na biso merci à trop. Matière donc en 2023 tala tosali effort na bondeli pasteur habité pasteur na répond mettez loko moko pour congolais balamuka partout oh bozali en tout cas cadeau na bino ya bonne année yango yo merci ba
mpe balinga pasta boyebi kaka ndenge tosalaka biso tolobaka te me banoel yango mote il faut asentir ke bosololi. Merci en tout cas na bango nyonso balandi biso. Bye, à la prochaine, au revoir. Capage TV. Capage TV.